Ok, shalom, 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 shalom. Tozali, pardon, kitana no volume ya télévision. Pona bana kumila na ngai moko. Ok, napesi bino mbote na kombo na Yesu. To banda prier mbala moko kolo merci na moment oyo pesi biso. Na tango oyo moke opesi tozala na présence na yo. Toyebi ke 1000 ans et pas na yo ezala la journée moko. Ah, journée moko et pas na yo kozala na 1000 ans. Toyebi kozala nzambe. Kozala nzambe malamu. Molimo santo kamba biso. Sunga biso ba ange bazala zinga zinga na biso. To bengani nyonso mabe ya satan o etiaka confusion na division. O etiaka distraction. O etiaka récréation. Au nom de Jésus. To longoli yango na kati na biso. To lingi to zala bana na yo, to yoka liloba na yo, to partager pona to kola biso nyonso ndenge liloba na yo eloba. Na komisio pe na San Julio, na kombo na Yesu. Amen. Boa noite, Manatanya. Vou começar a primeira lingala, depois é que eu vou falar em português. Vou fazer as duas línguas, mas assim vou iniciar ainda com lingala. Ok, nazo linga to compranaka pona nini to sako kuta na butu oyo. Ezali te ke pona tozana batu balandaka biso te wana ezali ministère ya Yesu te. Yesu alobai ke aza te pona seplisa batu. Donc ape fana na likolo ya Yesu. Bonoit manangina naza te pona ko seplisa batu. Mais eloko ezali ke ezali tokomi na tango ya suka. Bon oyo tozana ngo tokoko bomba yango te. Ezo senga ke to partager mais nous allons promettre que nous tous akoloba oyo eza déjà na livre to bimisa livre jour nzamba kolinga biloko nyonso kozana wana pe livre to kabango ofele pona peuple. OK, na lingi to comprenaka pona nini toza kosala likambo oyo. Ba mbula e passé ebele tozalaki na silence to bana koloba te. To bana kosala na Afrique du Sud to sali na Angola to yesi kwa na ba mboka ya mopaya. To komi ao tuzo comprendre que soki tuzo kaka koloba ke tokosala tant eza koleka age za kopusana yana to décider que to salaka à travers ya média oyo nzamba pesi biso to bana ko partager oyo to bana ko pesa témoignage oyo nzambe asala na kati ya ba vie na biso. Bonoit to biso ta m'accompagner bonoit sikoyo nina ibake na lobaka yango verset biblique pona eloko de sako sala ezali na 1 Pierre chapitre 9 chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 oyo elobi ke tozali génération oyo baponama déjà. Donc toza bato moko toponama nazonga tobetaka sete soko olingi te zonga na sima landa ba message nyonso na sina tei pendant ça la repos à 2 jours pendant pesa tout temps ba comprendre le na soloba. 1 chapitre 2 verset 9 lobi ki tout ça génération oyo nzamba pona tout ça ba souverain sacrificateur. Donc ngo ba ke biso déjà tout ça la génération mususu te to boy ko pesa responsabilité na génération mususu. Donc biso nyonso na génération ya bana na biso yango ba ke mingi za famille biso na bana na biso na famille na biso tout ça soit décision que to banda église banda église comme corps de Christ église n'a dénomination te n'a ministère te. Deuxième verset très important ezali oyo Esther chapitre 9 verset 6. Esther alobi nzambe tinga na tango oyo nane yebi Mardochée bi nane yebi pona tango oyo yango za comme reine. Mais premier ezali ke soko landiango na verset na chapitre 6 na chapitre 9 verset 6 alobi ke nakoki komona te génération na ngai famille na ngai ezala détruite peuple na ngai ezala dissipé ezala baboma bango. Sima na ngai alobi susu na deuxième partie abi ke nakondima te natala génération na ngai ezala détruire. Pour ceux qui génération na biso eza détruire bon wa génération oyo ezala ndenge ni yana se no botala ka résultat botala biso na bana na biso totala ba génération papa na biso totala biso totala génération elandi ba papa na biso ba kufi avant batiki biso
bavie masomba batiki biso avant, bavie kubana batiki biso avant, batu ya batiki biso avant. Mais biso nzamba zopesa biso tango ti siko tozana na kotelema. Siko soki natali génération oyo ezoya, eza génération moko soki tofungoli misu te ekozala détruit. Ekozala détruit na ndenge nini? Na les deux côtés. Tokomi na moment moko très difficile. Ekozala détruit na mokili, Satan ako bebisa bana na biso, azinga do yuta sana 3 ministères, ko yiba ko boma pe ko détruire. Vous comprenez? Si manango tozana na kati ya esprit religieux, na kati ya religion. Depois eu vou falar isso em português daqui a pouco. Na religião sikoyo, na pekisa na bike église azali mwasi ya Yesu. Mutute akoki kofinga mwasi ya Yesu. Mutute. Église, c'est la femme de Dieu. C'est la femme de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Donc, mutu akoki ko détruire, mutu akoki te alobako église, église est bien te. Nabaki wana to pekisa yango. To telemela yango au nom de Jésus. Sikoyo nazolakisa sikoyo ke na kati sikoyo oyo tozali na ntango ya suka apôtre Paul aloba yango Yesu ayebisa biso bato nyonso ki tomona babible eza biso na ntango ya suka ndenge nini kozala bafaux prophète bakobima mpe na bafaux enseignant na bafaux doctrine ekobima na Afrique du Sud bayuti ja koprouve loi ya adultère donc okobala na yo eza nango loi normale donc soki ozosala adultère eza problème te na loi. Donc tout ça, faut que la mayel siko. Vakamza ko poussa na makamza. Ya ngana bi ke photo telema sikoyo to zonge la ndenge église e bandaka na kulusu. Ndenge ba pote bazalaka na kati ya bandako. Do to banda sikoyo ministère to banda église to banda eloko to banda oto ko benga yango pona nazo ba problème ya dénomination te, nazo ba problème ya ministère te. Na ba problème ya église. Oyo Yesu azali mutu. Siko Yesu za mutu église, biso za mutu ya bandako na biso. Il y en a deuxième partie à 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que tu ba souverain sacrificateur de toutes les responsabilités na masomba. Toutes les responsabilités wana biso moko sikoyo to prenez soin ya bana na biso. Pona nini ndenge sera lobaike na ko permettre que génération ngeza détruire. Pona nini pona Israël lobike na ko tanga liloba na ko tia en pratique pona te ya bana Israël. Na sakoto yo soko landina mateya oya na témoignage on a pesi ya passé na expliquer que makambo nyonso soko ta première fois lobi na expliquer que soit encore na lobi que tout la responsabilité spirituelle no bakiango responsabilité spirituelle ezana maboko nani po na suki salelo na lobaki ezali na papa na lobi simanango ministre simanango toke sikoyo ba ministre faut ba libérer bana na Saint-Esprit tout à l'heure verset acte chapitre 13 et lobi que Saint-Esprit muta asengi Barnabé apôtre Barnabé na apôtre Saul oya komaki Paul asengi bango pona musala oya sana bango donc alongoli bango sikona maboka ba ministre Yesu ko alinga travailler yemoko ndenge mona ki c'est l'orientation bana opesa bango ti ndenge Paul akomaki na Romain. Na kasati wana to za clair. Amen. To za clair. To zo comprendre ndenge to zo kokende. Ba principe ndenge témoignage oyo nzamba pesingai. Eza mutu azo teya ngabi ke ko teya eloko mususu. Témoignage pe eloko mususu. Témoignage ezali oyo mona, oyo vivre pe yango oyo ozalaka présent. Donc eloko yango na témoignage. Yango Bible bina na Acte chapitre 1 verset 8 tozo Saint-Esprit pe to ba témoin. Oyo nini oyo to mona ki yeso bana ko sala to enseigner donc ça biblique oyo to za ko loba. Bon, lelo pona na suki sa na ko banda côté ya Ephésiens chapitre 11 Ephésiens chapitre 4 verset 11 où il dit que les cinq ministres na kati ya église ce qu'on a na kati ya lingomba na kati ya église oyo ba bengami pona ba enseigner bana na biso. Et on fungula ngo rapidement Ephésiens chapitre 4 verset 11. Que le Bible bon pardon pour la lingala donc lingala est presque deuxième langue nangai. Et le Bible yende moto atie bato mosusu ba mosusu ba prophète ba mosusu
batei ya sango malamu, bamosusu babokoli ya bato ya nzambe, pe bamosusu balakisi. Boyoki? Babokoli ya bato na nzambe. Donc biso, bana na biso. Biso, yangwana bapesa soko ba pasteur. Pona nini? Ajali kosala bongo pona bobongisa bato ya nzambe, bakokisa misala na bango pe bakoma nzoto ya Kristo. Siko soko landiti na se fonction siko ya ba ministre. Yanga tango mwana zana ndako ministre, tango mwana ake no banano église te. Nazolo ba contre église te. Pona ebika za mwasi ya Yesu. Nazolo bananu, nazolo bokoyoka na suka nde lelo na ola sebino tangu nini sikoyo topesaka mwana ministre sikoyo Saint-Esprit na ministre en collaboration bakopesa sikoyo mwana akoma na église. Bapôtre, pasteur, tei, les 5 ministères oyo. Ministère oyo ezali pona ko enseigner, pona ko leisa bana na mateya, pona ko batela bana, ko sukola bana, ko sanula bana suki, pona ko pesa ba enseignement, ko pesa ba bilei pona nini bana wana pe lobi bakoma na corps ya Christ. Bakoma bana ba pasteur te. Yana bano ba lobi eza danger mon frère. Kende na ba dénomination mususu. Kende na ba ministère mususu. Tala ndenge bakangi bana. Iloko zo sala ngai passe. Bakomisa bana propriété privée. Mwana akenda na ba pasteur, ba faux prophète. Bakomisa bana ba petit à confiance. Petit moko boya bomba ka mwa mbongo moko mopanzi pona sombi la raïso kasana besoin likayabo, so kasana besoin pondu. Donc petit wana sikoyo azali susu aza libéré na Saint-Esprit te. Nenge Saint-Esprit esengaki elobiki bo pesa ngai Saulo Barnabé na Paulo na Saulo. Acte chapitre 13. Bana wana ba ministre ba libéra bango te. Bana wana ba comment ko garder ba car ya ba faux prophète, ba faux pasteur, ba faux enseignant. Bana wana bazaya ko beba. Balatsaka bango bien, baza extérieurement baza bien, balata ba costume pembe na mona ka bango na Angola, na mona ka bango na Congo. Ba comment ba esclave. Bakoma ba serviteur basali boy ya ba faux ministre mususu alika kasimba ka phone kaka kusimba phone bazokanisa nde ke at oyo pasteur oyo apôtre o soki nani soki archbishop azanango yango nde kokota ye na ndengo wana sans que a passé na Saint-Esprit ezali kuta baza kokosa bana na biso, baza kokosa baleki na biso, bazo kanisa soki faux ministre wana faux passer alati costume apesi petit wana pa aux onctions likuta eza likuta transmission wana sala makandengo wana te esala à travers ya enseignement pe ya libération ou libérer mwana. Au Korebi ça a été que serviteur aza akozala koleka maître na été et ça na conteste wana te yeso alobela yango sikoyo na koma na likambo ya lelo ezali ke soki mwana sikoyo obrigado pelo elogio mana Deus abençoe isso seja para a glória de Jesus soki mwana sikoyo tango akokota na Saint-Esprit aza baptisé na Saint-Esprit akomi ko Saint-Esprit akomi ko équipé ye eza mosali te mosali à travers ya parole à travers ya onction to boite impactation wana mais Saint-Esprit tika Saint-Esprit asala na kati ya mwana wana pona mwana wana pa ekolanda akokoma individuel
indépendance. Indépendance moko dépendante. N'est-ce que vous comprendre? Akozala lokola pasteur te, akote lokola pasteur te, akolata lokola prophète te, akozala te. Yé pas na mission na ye. Yangona Ephésiens chapitre 4 verset merci Mana Sylvie. Verset 11 za koloba. Donc tango mosali na nzambe, vrai pasteur nazoba oyo nzambe za ko benga siko na tango oyo pona nzambe abandi sikoyo ko yungola yango ebandi. Tango Bible lobi na Malachi kitokotala ba vrai na ba faux. Ezali na libanda te, ezali biso na ba païen te, ezali biso na ba oyebi nzambe te, ezali entre biso na kati église tokomona na oyo toza ya faux na oyo toza ya vrai. Loba amen. Soko oza ya vrai okobanga te, pona Yesu oyo oza ya faux te, ya faux ekotika le okine lifelo. Différence wana eza na kati na biso tozo servir nzambe. Tala ngo bien na livre ya Malachi. Différence neza contre mopakano te. Et ça déjà visible. Et ça visible ngai na motoyo akendaka na église te na langage na bolingo tout on eza komonana. Mais siko na kati na biso siko ba lobu o baza na kati ba lu. Yango na siko différence komonana. Siko tango yango tango Malachi aloba et ya kusala siko to komona ngona na Matthieu bandi. Tango yango. Yana mana Sylvie. Keba na spiritualité ya bana. Keba na lave. Wala basa bana biso. Na d'ici. Il faut qu'on prenne soin na bango. Soin universel. Ma yela mokili to boite. École zo soin. Mais ma yela spirituel. Oh, man finish. Ma yela spirituel. Donc, oh, sengi makambo spirituel. Papa disa. Bo banda kote ya bana na kati ya ndaku. Ne sais que déjà va par bon na matin na sala 2 mois na sala 2 jours na hôtel pour na batu ba landa ona bana ko loba mwana il faut akoma individuel mais azali connecté na ministre azali rempli de Saint-Esprit mais siko akomi ko découvrir total siko ba mbuma oyo na ba don spirituel oyo nzambe atia na kati na ye e bana ko manifester soki bokangi bana wana soki ba pasteur mabeba kangi bana wana ba faux pasteur ba faux prophète ba kangi bana wana yango makambo salama na Congo yango makambo salama na Angola yango makambo salama na Nigeria yango makambo salama na Afrique du Sud. Allez, salité, on est au kitati, et ce qu'on a en Afrique, mobimba. Moi, non, comme individuel. Et ça, n'est pas tout à l'heure, tout le monde a utilisé un moko. Lava comme moko là. Comme ce qu'on prenait soin na ye moko. Comme ce qu'on se différencie entre papa Diza na Sylvie. À ce ba caractéristiques ya ye moko. Attaque caractéristiques papa na maman ezalaka. Surtout le nom na médecine to yebi. Ba chromosome ezali. Vous comprenez? Ba chromosome ezali. Mais ce qu'on yo individualité na ye moko pone bi mais ça passe. 20% wana ya mwana ya lave pone bima. Tant so combattre en. Yango ezalaka problème. Place yangana ba papa basala musana bangote, ba ministre ya nzambe nzambatia basala misana na bangote. Yangana bana 20% ya yemo ko individuel, moyebi mesate pona sana 40 ya papa 40 ya maman, siko 20% ya mwana individuel pone bima. To komi ko tout faire ngo. Au nom de Jésus, il faut tout changer. Tout changer makambo. Landa matin ya lobby na osala lobby na roté été samedi, dimanche na ozana linte. Wana lendi na ozonga mwana tangu azali réalisé azali délibéré na Saint-Esprit ale ako banda kubimisa kobota bambuma oyo Saint-Esprit na kati na ye ekobota bambuma mais azana supervision ya basali bazali batu bazali bazakolanda ye. Thank you once again Pastor Nelson Popela. Yeah, just a little bit of the clue. I'm talking about when we have the children. If you read the book of Acts, chapter 13, the Holy Spirit took Saul, that he became Paul, and the Barnabas from the ministers. The ministers, they have to release him for the work of the Holy Spirit. This is the next level. We have to do that. That the Holy Spirit takes so that the children,
they can manifest, the sons, they can manifest the fruits and the gift of the Holy Spirit. This is the work of the minister, the fivefold ministry. Oh, meu primo Cláudio, boa noite. Só hoje, né? Estou aqui em Berlim. Hein? Então, quando a criança já está individual, ele agora é acompanhado, sempre supervisão. Olha, está aqui. Vamos ler rapidamente aqui. Deixa, tutanga, na livre de Matthieu, chapitre 24. Põe nas outras lissubo. Lissubo ninguém sabia, não é lá de ter. Mas na sua batalha. Chapitre 24, verset 4. Yesu azongi selibango. Bokeba. Matthieu chapitre 24, verset 4. Yemoko Yesu azoloba. Ngaiti. Azongi selibango. Bokeba. Moto moko te akosa bino. Ministre moko. Yesu aebisio. Soki ba kosi yo. Foti na yo. Alobi moto. Soki nzamba zo kosa yo te. Ndini zo permettre muta kosa yo. Moto. Soki nzamba za moto. Yesu a moto. Azo kosa yo te. Mas Yesu keba moto. Moto nezali prophète, apôtre, ministre, noko na yo, mama na yo. Yangwana individualité yangwana. Tant muta koma individuel, a komi responsable isko ya sali na ino pona sali. Responsable ya sali, a komi responsable ya sali na ye. After the children or the disciple has been released by the Holy Spirit, it must come individual so that it can bear fruits, the gifts and the fruit of Holy Spirit can manifest. But doesn't mean it's going to be around walking around. Supervised by the Father and by the ministers. But we must seriously supervise them. Let them be individual. Let them be independent. That means let them show up what they have inside. Check for the ministry. Tala suki bazana ministère nini. Tala suki tango koma individuel. Tala suki mwana na robeta bale. Tala suki mwana na botala ga omona. Soki akozala. Soki azana na nzamba bengi na musala abano mona na. Mais soki bokangi bango déjà na église. Bokangi bango déjà na ba pasteur. Bana wana ba kokola te. Nana komi na église te. Etapa suka siko yango. Yango de église. Siko biso sala ndenge wana te. Soki mutu aye na église ayambi Yesu alimbala moko na pesa exemple ya ba équipe bale. Ba équipe bale sou bazui joueur, ba sombi joueur ya junior ya muke. Neti lave o d'ici. Ba sombi bango na équipe bale. Ata bazana na Barcelona. Bando beta bale te, bazana équipe, mais bazaka na se ya ba entraînement, ya ba enseignement équipe. Ti ba ukisa 18 ans, allez, ba koti siko na première division. Mais tango nanu baza na 18 ans te ako beta na ba match ba 6. Eza ndenge moko. Si manangonde au koma engagé na kati église. Tango au koma siko na kati église, wana siko mutu ako ko sala musala ya Nzambe. O comprendre? So comprendre lo ba mais. O comprendre? Siko biso to bandaka na suka, ozwi mwana okebwaka ye déjà na église. Na église akeka ndengo wana bazwi pe lokola na moiselle wana liba nde basala biso. Bakebwaka biso na église tango susu umona oyeba te, mais mana nga gloire à Dieu. Na mone loko ngana Nzamba pesa nga expérience, pesa nga témoignage oyo naza ko yebisa bino. And then when they're individual, they start showing what they've been called according to Ephesians chapter 4 verse 11, that these kids, these children, they can be also what God called them to be, individual, so that they can serve now in the church. They can be now in the church. Not we start another vessel. We start with the church and we end up having slaves in the church. The process is not that way that God give me a testimony. As I say, I'm not a preacher. I'm not preaching. I preach is something. I'm giving the testimony.
That what God have received from God. Então, alisha, yango ingolo bake, a partir lelo, ningna sukisa, pona banda ya portugais, que Claudio, mon primo, esenga siko ki to banda kuzwa responsabilité. To banda ozwi mwana yona ndako tei mwana, sino baki yango ozwi, otali passer moko bien, Matthieu chapitre 24 verset 4. Ezala nona mutu na weekend oyo. Moto akosa ngai te. Mobali nanga akosa ngai te. Leki nanga akosa ngai te. Mwasi nanga akosa. Pona sali. Pona ba faux prophète bakoya. Bana. Toza na bango mayele. Mama kolobaka mingi te na baki ngolobi. Papa ko silikara te. Pona to bebisa. Via bana te. Ketika bango pa. Tango mwana aza na église, komona kotie nanu te na église, aza na église, mais aza na responsabilité ya mosali na nzambe oyo yo omoni ya bien. Oyo aza vrai pasteur, vrai prophète, nabi archbishop te, vrai aza wana. Wana ko travailler na mwana yo pe oza kozalanda de près. Ndeza ke mwana kenda classe ozo sala ozo jouer na ba house of God, ozo jouer na ba tarif za ndengwa. Tango wana sikoyo, ali mwana tango wakomokola, bokomona ki mwana sikoale. Azui baptême à Saint-Esprit, azui baptême, allez, a comme individuel, botige na Saint-Esprit, a comme ko sambela, comme ça la ba jeune, moi na comme kola, a la comme individuel, bokanga ete, a comme ke ba balabala bote, a comme sambela yemoko, wana bo wela te botie na église, bo engagé nanu, te botika ye, a ko bima, ba msu bazana bazo sala déjà, ya no mona na église ba kuma tale bela ba jeune, ba sala ke loko moko te, al ba sali nini, ba komi ko lana na bango na bango, ba komi kolinga na bango na bango pour mutu prendre bango soin azate tant bazo linga na pe bozo mona bine zo sala loko moko te yo kanisi ni nango ba linga na te l'église o so na ba jeune te o yebi bango te a o yebi sayo ke rien pona nini bazali wana bazali kaka na responsabilité ya mutu moko kaka passer moko ye kaka passer engagé bango na église ba yemba ka déjà na église. Donc, bazana bango wana onction zate donc rien. Kaka moko mona na ngolu ta mususu évangéliste moko boye o mo sakoli moko boyo enseigner moko boye azwa kata mususu ayaka na église ta mususu aneka ndeki biso zala kata mususu. Au mono o te petit moko na mopanzi. Petit lobi tanga ko mi église ko ba ko mo utiliser. Yimo ko zo ba tanga zo be anga pai. Oh papa na ken église ba ko singa passer. Ba weli siyo. Tout cela, on la semaine prochaine. Donc, tous à la maïele siko. Amen. Tous à la maïele. Kolo sungabiso. Kola pambola biso. Na kombo na yesu. Tous sambela. Tous succès les lots. Sur la question. Numéro nanga na kaseboye biango. Plus 49 152 1465 1097. Et ça s'appelle numéro nanga WhatsApp. Sur la question retourna. Naza libre 24 sur 24 heures. Tout solo là. Po tout sika ndengo na te to sambela sikoyo kanga misu no place ozali sambela pona bana na ngape na uti intercession na ye na saka o continuer to sambela sikoyo pona bana na biso lelo za vendredi na zo jour wana pona ka ata 2-3 fois par vendredi na zo ata 2 vendredi na sala ka jeune pona famille na ngai pona bana na ngai pipi na zo mona ja résultat. OK donc nzamba sunga biso to sambela na komona Yesu kolo Yesu merci yo zali nzambe za papa na biso. To kumisi pe to sanjolio na butu lelo na manso za ko sala na ba vie na biso papa na oyo nyonso za ko landa biso na za ko landa te oyo za pe kola banda ko landa biso oyo za bolembu papa au nom de Jésus kotika te kolo Yesu molimo santo kanga bango zongisa bango na kati ya liloba tia papa na papa mama na mama oyo nyonso azana famille azana ba cousin ba bana kolo au nom de Jésus tozwa onction wana kolanda bana na biso papa na telemeli nyonso ya sata oyo ezako ya contre ba faux enseignement oyo nyonso bazako contre na bana na biso ebima na kati ya bana na biso au nom de Jésus ba connaissance ya internet ya Google pona kusala makambo mabe ba pornographie ba biloko mabe oyo za kusala na cesse sans que ba parents ba yeba pona superviser zate sans que ba mama ba yeba sans que ba pasteur ba yeba kolo to fungoli misu kolo to comprendre liloba na yo to kotiango en pratique papa sunga biso tozala bana malamu pona lobi tango kotuna biso bana no baza wapi tozala te biso na lola bana bazana lifelo sunga biso papa yokela biso mawa tatu kiti voix pona moment oyo banda ko kanisa
eloko nini osala te mpona bana olelaka bana nzambe apesa yo bana bamisusu bazwa bana na nzela ya insémination nzambe apesi bino bana likolo ya bolingo mpona bana mwana akokana na yo ozokoka komvuka ye te mwana lokola akokana na yo ozokoka kolobelela verité te mpona akokana na yo mpona obota ye na pasi ozobokola mwana na ndenge okoko na bolembu nyonso oza kotala loi te oza kotala ngolu te oza kotala la vérité te bana baza kobeba fungola miso papa fungola miso mama zwa décision na butu ya lelo banda koloba yo moko pardonne ngai papa ngai nazwi elakeli na kosunga Daniel au nom de Jésus nazwi elakeli na kosunga Malcolm au nom de Jésus nazwi elakeli na kolanda Giovanna au nom de Jésus soki 5 na futa na sala na kende na kosala au nom de Jésus Maya na kolanda bango nazwi engagement ya kolanda Yuseline na Juliana nazwi engagement na kolanda Mangel na Anderson nazwi engagement ya kolanda Nathanael nazwi engagement ya kolanda Jérémie au nom de Jésus nazwi engagement wana kolo na kosala parti na ngai na kosala oyo senga na sala papa nazwi pe engagement ya kosambela mpona kogene mpona famille na ngai kolo yokela ngai mawa naza kosala liloba na yo papa na ndenge mosusu mpe aza kosambela na moma oyo aza komitika na maboko ya nzambe mpe aza kondimaka nzambe ya kosala au nom de Jésus oyo tokangami na baide moko toza kondima liloba na yo tokosalela yango mpo tebi konction mpe liloba na yo mpe ozala na nsima na biso ndenge opesa biso promesse papa totelemeli molimo ya ignorance totelemeli sata oyo aza kokanga connaissance mpe mayele ya bato nzambe ya mokili oyo aza kokanga au nom de Jésus to buki ba fortalesse na to kwesi yango à travers ya connaissance de la parole de Dieu elongwa musika na kombo na Yesu pone loko moko epesaka biso liberté c'est la parole seulement to kumisi to sanjo na butu lelo ke ba angelu ba ministre otindela bazala bangonde ba soda na biso bazala babundela biso pe to sengi makila Yesu ezipa biso ekamba biso pe molimo santo esunga biso tozala bomoko to pardonner to linga po yo zali koya kozwa église moko oya sukwama alata kitoko pe tonda na Saint-Esprit pour so futa nyonso pona biso na kombo na Yesu to bondeli boye amen. Ok, vamos ter uma pausa daqui a 3-5 minutos vamos voltar para tozonga para tolo basiko ya to sisa parti oyo ya portugais. Merci mingi na obalandi biso weekend oyo tozala na linte to pesa tamba tuba obazaki na retard bakota pona balanda biso na moni bata portugais mingi bato ba mangala na ebite Claudio ba lingala na ebike Jean Masomba lo ba lingala banzumona ba Pastor Nelson, thank you very much. I don't know if you speak in tongues that heaven will speak Lingala and Portuguese. And you have to learn it because it's a heavenly language. We're going to speak it. Thank you, Pastor. Soon we'll be in the celebration time. We'll meet again and we'll enjoy the gods and I'll come and visit you again. Thank you for everything you've done for me. I'm still your son and I love you so much. Boa noite. Daqui a pouco vamos começar o português. Tchau.